bana mboka esengo mingi nakokuta na lelo mokola lelo na bino na émission na bino ki muntu émission bolingi yango mingi boza ko sepela nango po mabomba mi ebele eza ko bima na kati na émission yango ki muntu tolo bana lingala oya pete moto bon moto émission ya lelo eza na mituna ebele na ba question ebele po mitungisi eza mingi na bana mboka lelo tobeta lisolo ya mwasi to mobali ya butu to ko mituna na kala toyoka kyango te est-ce que mwasi butu azalaka mobala butu azalaka mena mokola lelo eza kotungisa bato na yango toyambi détenteur moko ya ba oyo bazali ko batela bokoko détenteur ya pouvoir traditionnel chercheur azanani moto yo azako mayele zali azako koba na ko découvrir ko luka bosolo yende ndeko Gershom Mukendi o toyambi mokola lelo ndeko de Gershom Mukendi mbote na yo Mbote, Monsieur Willy, Mbote na ba téléspectateur nyonso ya haut-parleur télévision bazar hotel abiso, Mbote na bande ko nyonso ya fondation haut-parleur, bande ko nyonso école Kimuntu, Mbote. Merci mingi pona ndengi opesi ba landi ya émission Kimuntu na balandi pe oyo bazali ya école Kimuntu po école Kimuntu ezali école ya spiritualité parce que on a azalaka mungala mais soko yo yebi kiboko kote wa mungala ndene on a azalaka moluba yo makambo baluba no yebi muyaka kimuyaka yebite alors soko ozandani wa mutote na yango na Kimuntu boko sosola boko magnola oleleo sai na mokola lelo ndeko Gershom Mukendi toningi toyeba bo solo po yozali moko ya ba détenteur ya pouvoir traditionnel est-ce que mari de nuit mobali ya butu to mwasi ya butu ezalaka ya solo bon na sepeli na mutuna na yo parce que bato ebele bato na yango alors le lot na rubrique oyo pour que bateau yo bazara na école Kimuntu ba ko ko sosola soki d'abord li kambaro ya solo obi na mboka pa royeba que balobara ba lycée na ba lycée ndé baté ya biso mingi et le renom ne komela yote ko lobate ke zala raté to pe lycée musu na roki ko loba et siko komate mapate kweya ningi ba yebisa biso ezali ba phénomène o ezali vrai o ezali ko tungisa bandeko mingi batu phénomène neti ya ko yiba bana mitu batu bakanisa ko ezala pa bana mikie mais toujours so baka ebele eza même pas ya ba mikolo na ba mikolo pe komi na ba mikolo oh là là ba phénomène ba mambo ezali belé il y a des gens topé ndeko mwasi akoma vraiment kakolota na ndenge ya ndoto wana amoni azali kosangana na motu et puis na lamuki na tongo amoni bilembo yango eza même na batu misusu oyo même que baye komona biso toujours na baka que yé c'est-à-dire que akoki kosangana lisusu na partenaire na été oyo ya mosuni boye mais partenaire ya butu wana e ozala malamu dona ndoto ezoleka na itoko mais na mosuni boye donc il y a comment sepela na ndoto dona ndoto soka lali moto boye esengo ezate donc soka lali suka na libala kitoko wana kuna ezoleka na bien makambo so bien mais na mosuni boye esengo ezate ça ne marche pas ça dérange beaucoup de gens il y a ezana bande komisusu baye ko mona biso baye papa Mukendi a posé ka c'est-à-dire que naboye azobotate mais à l'autre bandoto a boti na butu akobota to azana bana na butu mais na bomoyi boye et le côté
Alors, nyonso wana ozomona que tozo yambabaka ebele si na nini ezo permettre à biso que toko ko socialiser batu, toko ko hotelisera bango pour que toyeba na ninga tradition parce que romona que mamuto zali ko sala zali ko sunga mboka na bakale zalaka te pardon na bakale zalaka na CNCT na butu baza ba détenteur ya tradition ba refanda toto ya moto bato ba entourer bango et bazali côté ya. Alors le rôle à l'élo tout ça na tout ça na moment ya technologie opportunité tout ça dans n'étendre ike tout repartager. Alors merci na bande kwazo tel rabiso pe na ba réseaux sociaux na YouTube na TikTok bokyo lukao parleur télévision bo s'abonner et mingi elo tout ça la page que maté ya kitoko me bato bazo ko commenter mukie et puis bato baza ko imarango mukie na réseaux sociaux mais beaucoup plus bazoya par rapport baka papa mukendi sunga ngai papa mukendi ngai boy papa mukendi boy baka mingi za koya mais to sepela pe que bo manifestaka ata ba mbote toye ba ozota la biso wapi ko sala biso bien effectivement. Alors na motuno tuni je voulais zali malamu mingi ce qui phénomène yango ezalaka Nairobi déjà ce qui ezalaka kala pour lelo nde muto yeko yokana makasi. Voilà. Ecclesia, oka mwasa butu, fama butu. Mobali ya butu. Voilà, question na yotu nyesa malamu. Izane loko sikate na mokili oyo. Izalaka kala. Mais na kala yango ndengini. Par là motuna na yo papa wili, est-ce que vous permettre ngala ko kape ko fungola parce que bisika wana eza moi likambo pe ezali wana. Izalaka pe kala. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens misusu ko bazali ko souffrir dans le phénomène wana. Non pas parce que mais juste peut-être en fait na libota na bango na ligne na bango ezali na koko topé moboti moko songolo bazaki ko bota te bakendaki ko luka mwana parce que y arrivera na batum sous temps de bota te tout ça ake ko luka bisika kende ko luka pona ka bota et basalaka veut mon corps tout ce monde topé promesse et dans la bakaya batum sous que ça parent topé moto mususu au sali service moro spirituel au sala qui promesse tout ce monde parole non topé on dit makili kamoro seconde temps au tout ça mais mutu temps ta moto après au bosani au bungi et makambo ni makambo yo salaka tout ce monde or entité on a topé démon parce que na bango déjà tant toujours de la mari de nuit femme de nuit bato ba lo ba lo poto to ko comprendre bango toujours mon likambo ya ba incube na ba succube incube nde auto lo ba to mon lo kola ba mari de nuit et puis ba succube auto mon comme ba femme de nuit. Alors ezali banane na ba que ezali déjà c'est déjà ba entité déjà ba démon. Et alors, bah, démon, tant que tu as déjà un démon, tant que tu as déjà un démon, nini, tu as déjà un démon. Si tu as démon, si tu as l'inverse, il y a démon, au monde, il y a monde. Démon, si tu as baloli, au monde, il y a monde. Alors, dès qu'on a liboso déjà, préfixe wana, déjà, comme on a déjà, ils ont de père, tu as Kambouya, il y a. Au sommet, de l'euro, ils allaient au Kabola, pour partager un peu. C'est-à-dire que les alliés entité au Bazali bazo vivre Bazali mi-monde dont baza une partie na mokili le kolomo na côté mususu. Alors Bazali l'esprit au baza ba terrien ozomona ba esprit ba démon wana o bazara na mabeli na mokili na terrien en fait na expliquer au bon de o ba uta baza ya mabeli. Et Bazali, quelques Bazali côté mabélé et puis Bazali côté éthérique. Alors, éthérique, voilà tout ça qu'on a. Tant on parle d'éthérique parce que dans le total, alors après corps, on a vu après corps, tout ça, ils ont un corps où ils allaient lier Pembeni Nango, où ils protégeraient Yango. Où ils ont un corps éthérique avant qu'on ait un corps astral. Alors, il y a un phénomène topé na moto, na yomoko, na makanisi, topé na ba acte moroboy, oyo posaki. Et ça là que et fongoli ba porte o epesi accès na ba démon wana que na éternel yo à partir ya ba na lien wana o epesi bango ba ko kosani ba na ko agisaka o fongoli porte vous comprenez donc ba personne wana topé ba entité wana ba démon na tele sibi baza bato bazali
mi mokili na biso bazali pe côté spirituel de moni des démons. Donc vous avez tous même dans l'église vous avez démons mais peut-être là le rôle des alliés école qui mutu to kota na profondeur na mozindo. C'est alors bato pe musu ba koloba pe papa mo ke ndongo lobi démons bongo tout ça c'est-à-dire il faut tout le monde bango. Effectivement, c'est-à-dire que démons de osabo yamona omona que il y a des jeunes filles to pe bande comme sumi bali aromona tant la muki a moni que ba signe ba symbole vraiment que nenge makambo sale maka amoni yango mais il y a no mona c'est-à-dire que esprit mais partie physique partie ni na bo moto boy monani voilà mi monde mi spirituel dans mon bo moto boy monani et puis ozaki avec au sentir et puis moto so mona que mbetu na yepena que net moto pena ote kozala a alors ba demande ba ya ka rolobela plus tard même les kambo ba ka ndoto mais to lotara au monde a moto tout pe bo sali comme azomona le rôle noto to peni mamoni pena ki net azali ko bunda vraiment les so maman pena zo ko bunda vraiment il a mbata monsieur ko kata na to pe signe tam so pe le boko pe passer tam so ninga kanaki bongo wana ezaka ndenge nini okokoba na yo mais bao bakolanda bana bosenga koyeba mais c'est ça la honte aux le Cambouis il y a des mots puisque tu dois comprendre que bande ko ba comprendre des mots ba démon des awana c'est-à-dire que ezali ba entité oyo bazali mi donc c'est-à-dire bazamu kinabiso basa côté spirituel mais donc bako bakoki ko fanda na biso te tout fanda 24 heures sur 24 heures le rôle biso mais bakoki ko sala makampampa donc tu besoin de comprendre effectivement mon kilo tout ça raboye monsieur Willy c'est pas tout le monde oyo bazali ka rabaté donc bati tout ça au monde moi si nous allons au monde to pe mobali effectivement vous allez payer des mots parce que ils ont le temps à la alors nazongi d'abord na moi parce que dans les tikana to koba na yango pour na kofungola malamu du coup mutu oyo batuwana na promesse ju na promesse wana basalaki que non soki na boti na kosala bo bien sûr par rapport à oyo na côté on sali na ndenge ba esprit basali bengana kosala bo yo sali yango te au community yanke to po monika ka kineti esilika ka bongo o nazana mesure ya kosala yango te yo tiki ka bongo ozana mesure ya kosala yango te mais soki eza na problème mo soki problème mo mususu zaki na ngo ya yo mo personnel soko bela ka soki nini tu allais trouver des solutions ba mécanisme pour nous accomplir ngo loko yo salite obimi no gangit au monde que le côté or na mokili rien ne se perd tout se transforme. Ok ko consulter pas mutu mo boto ko nini likamo ba yebisio bo yo sali bongo te à un moment mutango sera il y a d'autres personnes bon il y a au moins un peu atiki na yo mais du coup il y a parce que il y a Zali juste dans le comme Zali représentant Zali juste intermédiaire alors bango sur la tika raté et du coup ça peut être mbeba wana et kotita msu na lignée au mona bati msusu wana donc neti bango bazali bakitani wana bakomina na ba phénomène wana bakomi ko tomber na ba phénomène wana mosusu nde yangona que ekotel c'est que eko répondre que ça phénomène car ya sikate et banda depuis kala parce que moto aza moto bambeba ya moto banda kala et puis on comprend que le cambo ba démon tout ça donc ça réalité et ben esprit déjà ça depuis kala abota kité akekoluka kobota voilà abota kité akekoluka kobota akekoluka par exemple que il y a nini kobota alors bana wana sikoyo parce que là tu retournes à ce que bana wana mona mususu ba pesa o zaki kobota na et autaki wapi c'est ça question qui top voilà mona wana auti wapi nana pesu yé nana pesu yé tant de autres sur la bomambo papa nanga Willy ça ils ont sur même on peut comprendre même le na auto mona ralé ah qui uti wapi ba phénomène ya bana msusu auto mona même na ba famille parents ont comprendre mais moi on a bota tout ça il est sans cœur ana mawate musu pe ayoka kati kasité ba phénomène voilà tozongi ne sika wana donc là na neki un peu côté ça que ce n'est pas un phénomène ya lelo et bouta na nini wana alors tu vois que tu na deuxième dimension alors biso siko par rapport na biso lelo mutu mususu ok okutani na moi si mon retope mobali moko yo kantia ki que ne na ba ki tout le monde bazara ba communauté et du coup
balingaka mingi eza na bato mosusu boye olinge ya lingaka mingi bosololaka na téléphone que mingi présence physique ya lingaka mingi bosolo na téléphone. Pourquoi? Parce que na téléphone que démon o azali akoko passer temps mobimbate na mokili na biso ya azali à mi-temps et du coup mingi mutu obo développera mingi na téléphone. Qu'est-ce que ça la radio et ko bota ba impulsion mingi o wapi et bisika masturbation yaka bisika ba pensée yaka parce que yé azo memayo bongo mutu wana eza ba relation sous mutu akutene pour la première fois ba passer à l'acte et atikele na makanisi puis batikela ba komaka ko solaka na téléphone to pe bandeko oyo balingaka basi na ba réseaux sociaux to pe mibali na ba réseaux sociaux. Bon, mon honnêteté, on passe à mingi kaka batant na banini wana et ezali moko ya ba porte. Osomona. Et ici quand on a parce que parce que Nathalie Sibino ezali kamba ba corps parce que faut ba corps et fongola et là le corps éthérique ezali pe mena biso ezali intermédiaire na corps astral et du coup mutu okomi na ba pensée moko boye ezali comme tona to solo na yo et ba sensation moko et tout ça image pornographique appelle quoi ba téléphone et comment mususu na ba réseaux sociaux les femmes moi si azui et du coup la plupart parce que beaucoup excusez-moi mais la plupart ya ba basi o ba exposera ba corps na ba réseaux sociaux banité la plupart ba za posséder na ba esprit na téléphone. Alors, une manière qu'a commis posséder, bon, il faut à ça la sous publicité. Il y a pas action pour que le phénomène soit yango. Voilà. Il y a ces pélas, il y a mon araignée. Babuzo bakara na ba réseaux sociaux. Ndenge sala manga. Il y a ces pélas na ngobongo. Tant na ye nyonso, donc ba méga na ye. Alekisa ngoka. Ya lekisa ngoka kana makambo wana. Ako bosa na ke okota ye. OK. Misu na biso or que mutu azali na ba porte parmi ba porte misu ezali moko ya ba porte o mutu azalaka nango voilà ka misu azali komona matoyi azali komona alors voilà l'autre fois la lobela bino likambo ya loboko ya gauche litoyi ya gauche ezala litoyi ya protection. Oh là là voilà parce que ezali na côté gauche ndenge na talisa ki côté gauche ezali esika oyo ya protection. Alors ce qui l'itoyi oyo eza litoyi mingi oyo et faire passer oyo eza litoyi na biso oyo parce que litoyi gauche eza litoyi oyo eza spirituel mingi même ba spirituel ba yoka facilement mingi côté oyo côté ya gauche et puis ce qui yoki le mo chuchoter na côté à gauche bendaka yango mingi zola ozoko mingi attention parce que beaucoup plus côté litoyi na biso ya droite ezala litoyi oyo ezalaka présent ezalaka mingi na mokili oyo yango na boko comprendre même gauche na biso ezalaka mingi na biso te donc ezala le rôle appelé en quelque chose ezala mi ezala côté ya mokili et mo ezala côté ni na lobela ki on ba boxeur mingi kawe utaka na gauche ba témoignage ya ba bato belé na ba Japon ba biseke belé bande ko belé oyo baza ko expérimenter oyo ba yaki et par rapport ya connaissance oyo ba dégâts et belé na zana ndeko moko pour ne pas encourager. Donc je crois prochainement que vous avez un enseignement école tout le monde yé aza donc là à Betaki moto aza champion robuste kutu mais na gauche na compréhension na contact na compréhension na mambo oyo ba témoignage belé à témoigner pas na lolenge ya école ki monde na lolenge ya école ki monde à comprendre yango. Il y a des gauchers oyo parce que ozo comprendre gauche oyo moi na bota makabiso nyonso to utaka na monde spirituel na mai na kati ya mama oto koma nesika na lobela yango tant to bota mi mona mingi apresentaka gauche ozomona parce que auti na monde spirituel ayebi le pourquoi il y a gauche alors mokilito yaka oyo imposer les biso etalisi biso moi marche moko boy. Mais il y a des gens oyo ba bétailler ba tchele même ba pilipili na loboko pour qu'il y ait la loboko ni ko gauche te ni on a mais yi azara rabongo ba sala kutu be fort a ça er moko flata kabino na gauche na droite pour que bon on a mais atikala gauche c'est des gens très exceptionnels oyo que ceux qui ba continuer la spiritualité ils sont terribles. Alors na zoni na likambo côté il y a c'est-à-dire que même oyo to zoko mona ba matoyi na biso oyo madusu oyo to mona ka madusu ba orifice oyo to zaka na nzoto ezali ba porte ils allaient physique et spirituel. Alors misu na yo misu beaucoup plus il y a gauche ils allaient pour nous protéger misu na yo à droite ils allaient pour nous comme offensif ou ils en a défensif et du coup ba porte na yo yo soko mesani si yango
Mamka ya mabe on a toujours maman. Alors et comme ba porte oyo wapi yo fungoli ba penser na yo et consort et ces entités là na ndenge ba bitaki bato mususu et ba sali eux mususu bazo continuer ça la publicité là et là na la plupart ya bato wana ba romona ngo wapi na butu tala mutu oyo atali film pornographique mingi na journée tala mutu oyo atali makambo mingi ya mabe na journée koluka komona ba nini ya bato les interdits ba bozo comprendre que ba partie ya bato na butu ya mutu wana nini le vous allez comprendre, c'est parce que par rapport à affecter, on a formulé ma porte et a commis naniwana. Et ça dans mon truc à travers par rapport à penser naniwana tout ça, ça ligne à qui azul le boko naïe, à qui qu'on se masturber. Or le boko ya montunyo ozara le boko n'est pour qu'on se masturber et ça la moto azali ko lokavi naïe. Donc yomoko donc aux autres koluka tout démonter chorte yomoko ndoki ya vi na yo parce que la main ezali moto mobimba na lobaki yango bisika bomona ka bitambe oyo bozomona pomme de main ozomona lokolo na sel tambe na yo ezali yo mobimba. Pourquoi il y a la plupart des personnes au bazo ya par rapport à que mutu bazo par rapport papa mutu bazo pa na zo ça la sala le pomme de main na yo pour que nazo yeba il y a d'autres personnes déjà na yo oyo mutu bazo ko na kati yo malobaki tant que moto le boko na zako se masturber azako mi lokapo na nini pour le boko na za yaye moko parce que le boko ndezwaka le boko nde pesaka donc principe le secret à donner et recevoir eza na maboko na biso et puis le boko na biso na ba pomme de main na ebisaki bino à partir okoki ko bela motema ba okoki ko opérer ou te ba fongolo motema mais ba traiter à partir ya pomme de main awa okoki ko bela lokolo ba traiter à partir ya awa oyo pomme de main ezali komona. Et puis, bah, signe oyo comme on a na kati ya loboko ezali etali saka vie ya moto mobimba. Parce que na kati ya ba signe oyo koki omona libala ya moto awa, omona mosala ya moto, omona ni. La plupart des personnes bazo kosala bazo kokota na ba vie, mais moto ko marcher te pourquoi parce que pasté ou bien zo sala eloko oyo faut pas ya sala. Pour ce ko sala eloko oyo tina mana mokilo sala, selon même ba signe ezali awa ou sala. Yango na la plupart ya yango na toujours ba mingi ba approcher pour que ba yeba. On va nous la loi ya karma. Loi de la côte ya likambu ya karma. Parce que tant aux ali ya donc en fait nzambe tant aux ya nzamba pesi biso mission, ce n'est pas pour rien muto botami congolais. Et ça pour rien te o botami juif o botami boye, ezala ra hasard te. Et yo tango yena mokili, lokola oyebite et batu misusu na mokili. Au lieu ba la sabi bino nzela tradition za ki susute ba bomba ki makambo na nyonso, bokomi kolanda makambo o ya ba paya. Boyebi loko ba bengaka et l'autre comment on appelle idolâtrie bien que idolâtrie comment mais ko adorer mais non ce n'est pas ça vraiment ça l'idolâtrie va initier l'idolâtrie ezali ko sala ko landela iloko nyonso o ezali ya yoté de nature nzamba sala ke yo za la journaliste yo yena mokilo comme ko za la joueur et ko simbate pourquoi romona pe ko simbate yo ozokende kolanda makambo sika ni makambo eza na tradition na yo ningo lobaki ni bandeli awa oyebi oza spiritualité yo esengela yo za la spirituel pour que o accompagner na makambo zo sana mokili ndepo simba yo za tetu yo kantika na kobondela na kolelaka na kokenda banini bondenge jamais. Le Congolais mboka oyo Congo naka Congo ezali mboka mystique l'autre fois l'accès bino même intronisation ya président ya Gabon o esalema ki bomone même ba président biso bazalaki boko ndemu te dominer effectivement c'est-à-dire que bosala ka mariage coutumier avant bosala ba mariage nyonso mais comme ici bateau belili wana effectivement boka moité ndeko bande comme souba bisaki ngai oh papa mokende bonne tele ko lata ki ça loko la signe ya formation tout ça bande ko live partout au kiko kende obédience nyonso ko kiko ça toujours naïb c'est qui bino bozomo na ba musiciens célèbres vous pouvez leur juger que oh baza nini bakota ba musicien nini bazo zongo na bokoko bazo sala bozomo même ba clip bozomo na ba musique bokoko ça vous dit rien bozomo na ba pasteur misusu lelo la plupart ba pasteur bomona ka oh baza na église bango na ba impact bako sabino te tout ce qu'ils font les abokoko. Moi je sais naïb ndenge nini ko sala ki même na kati église ki bato bozo ba banda ko bambana je peux le faire. Babiloko bomona on a ba kacherte
bomona bakachira te ya banini ya boko bande balata bani bomona monte na bakachira banini ya boko aller en Afrique de l'Ouest to pe na Sénégal bomona te bande ko babunda bakacha baki ya ki bana balit wana bomona te bakanga ka babelo ko moko tout ça c'est nos mystiques et ça beloko la tradition na biso et tu peux venir là au yango bande ko cheka la Bible et ce qui se passe les gens ils viennent chez nous tout l'acti bango et puis là a memika cheka la Bible liboso non Bible kaka nini boy tango ye abeti coup de tête boy koyi moni le l'onction onction te maison na biso atie yo boy bomona pasteur asali neti signe pati boy ya le kolo boy bino kuna bokoyi bolandani mais c'est nous et ça ya biso mais de tous on a na likamama ya moi c'est butu na mbala voilà alors na kosonga esika wana donc to remona que mutu yo moko na ba porte par exemple mutu aso se masturber ozomona ufungoli ba porte parce que otie penser na yo penser les monde mobimba mutu nyonso ko koma grand po koma grand bien loko nyonso na pour ça pose yango ça doit commencer d'abord par la pensée micro yo tozomona topé au parleur ba de bazomona ça commencer d'abord par la pensée na butu tout c'est la pensée alors mutu ozali reflet tant ba monio monsieur William bimio lati kitoko boye tout ça présentable et tout ça banana ndako topé bande ko baza ko mona na mokilo zo sala ezali penser au penseur qui nazala utile na société. So il faut penser que ça là non inutile dans la société et au monde en a paix. Vous comprenez? Alors mutu oyo azako se masturber par rapport au loboko na bisibino loboko na tali sakibino loboko ezali moto mobimba. Tant ozo sala bongo ozali ko suyer yo moko oloki vi na yo. Mboke loki yote, papa te, maman te, des moments côté yo moko. Et du coup ces gens là au fond mimbala moko déjà na ba esprit wana. Parce qu'on a pensé, on a pensé que vous allez que ça, là, acte dans mon et puis l'aide du coup, on a tiré bango, on a tiré esprit, ils allaient démons, ils allaient relatifs, nation, ils allaient moi si ton mobile. Ah, ici on y a qui tourne on est en wana. Que tant aux autres salango, na makanisi, au bendi bango yo moko. Yo moko. Ah, oui, ça va révélation makasi. Donc, au total, mais l'église va te à kangote? Non. Miguel Barolobelo Garake, non, et ça papa, to pesana ni bazoro loka tout ça. Or, na banda ki liboso, o ekoki ko ya à travers ya lignée na yo. C'est. Ya mbeba moko boy, soit yo moko ça. Na yo moko loka ki ndanzela na yo. Soit na bato na lignée tout ça ou consort ozomona. Et ekoki ko ya bongo. Oyo siko ezo ya ki na yo moko. Yo moko par rapport à ignorance, faute de connaissance, ozali ko périr. Yo moko. Ils allaient bande comme sous bazane lengi donc yé kolo ko partager vidéo nyo sur buzoba o koki ko luka yé azara distributeur numéro 1 yé wana donc yé vraiment donc azara distributeur numéro 1 alors ces gens là ceux bon même na vie na bango botala misala na bango zala malamote aroba na musala ba bengani famille na instable sur azali mutu en fait cette personne là bon et puis ça tire la pauvreté. Donc on peut déjà bien voir Mboka Oeza pauvre, on peut directement comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, et l'Okwana, plus tard, il me pauvreté, ma casse na kati ya vie à Motowana. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Toujours on continue. Et ça, on luka nini? Et ça, on luka autre, ça, on benga sémence. Par exemple, pour mon mobile, il faut tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, on luka sémence. Na kati ya sémence na biso. Nakati ya yo monsieur Willindo ngozali wana topé bande ko bazali kotala nga nakati na yo procureur azali nakati na yo président de la république azali nakati na yo un avocat azali nakati na yo un journaliste lobby un docteur en fait tous ces gens ba promesse ya vie ya lobby ezali nzamba la lisango nakati ya moto c'est comme ba grand initié ba lobara qui dans chaque graine repose la promesse d'une forêt dans chaque graine né dans ba lopoto ba lobara. C'est-à-dire que moi, mon corps a manga yoromona wala soko loni yango et kobota ba manga belé et bazamba. Donc mutu ozali komona. Alors ba ancêtre na biso na tradition na biso et valeur ya mutu. Donc mutu et c'est ngela za la éduquer. La connaissance spirituelle mutu c'est ngela ba tradition na d'une manière naturelle. Amieba pour que lobby azala bazamba. Sikoyo tant yo yebité yo zu sikoyo ozani ko se masturber par exemple topé le l'autre moment on appelle ba jouer ba biloko ba comme ça la même pareil même génital o yo okoki ko linga mutute o sala or bino boza ko yebate on doit se poser la question qu'est-ce qui est caché derrière ça nous les spiritualistes to yebi et c'est pour que la publicité il y a nini voilà alors yo tout on sali et bimi alors tant que c'est moi c'est obima o tomber wapi et retomber dans ma belé
ça tire quoi tant bango ba mona rango tant bango ba mona rango ba mona rango ça comme ba père et ça ba père les alo engelaka il y a mon bande ko nyoso ba sur bani na ba tika na ba hôtel topé au mona moi ce qui me fait mal au cause de tambola na nzela au moni ba préservatif ba boaki yango na balabala olobi mon Dieu mais mutu oya yebité le rosali na vie na ye yango pe likama souka yo moko wana omiloki tu sais les gens quand ils nous cherchent mais maramu mutu ye moko asala zomi yebate tango yo zui mbane ko même batanga ka biblia batanga ngoti ba yebi yango non et ça malédiction mutu soka sopini na na semence na se na babele mais c'est pourquoi parce que nous dans la tradition toujours au côté na kati ya profondeur dans d'autres c'est bien que ces esprits là o ya mabele wana et quand ils voient ça ils viennent prendre ça parce que autant on sopini na mabele il faut beau déjà semence il faut la encadrer il faut beau tambouma alors qu'est-ce qui se passe yo quand tu perte et surtout les loba d'autres n'engé commis passer n'engé commis cher batu po baba les commis passer qu'est-ce qui se passe et le baba actionner za limingi et alors nini au salema ba c'est mon soana ba entité et ko bota bana au boti bana na monde parallèle ce que bana wana qu'est-ce qui se passe il faut ba liat il faut ba vivre nani papa na bango yo. Donc il y a d'autres personnes qui ont un mokilibo, azana bana te na mokili molimo mutona bozomona. Azana bana 100. Ndebisika na lobele likamba pauvreté. Pauvreté c'est-à-dire aux ana ba charge spirituelle que les gens ne voient pas que toi-même tu ne vois pas. Il faut balia, il faut basani bayar asko ko sisarayo. So bazoko ko sisé na. Effectivement. Au lingo so contrat morobo bango baye ba sisé. Pour esengeli ba vivre. Et kasiti. Au lingo sala likamorobo ya bien et bango baye. Bonde ko mokende tika no pese yo kala no zaki wapi po makambo ki toko boyi obombi yango batu ba ko telengana to mwana be ecclesia ba ko ganga pe batu batuni mutu no moko ay ba bi me mwasi abutu ba ko ya bima ba o monate batu balingi ba mona ndenge ba magorodo ba bima ba mona pe mutu ya mobali ya bima obi mutu mwasi ya bima non. Yangona c'est les moments que les ancêtres ont décidé et Zaki moi kala un peu Nazaki un peu têtu hein, parce que ça a commencé un peu longtemps grand village tout ça parce que message tout ça mais c'est juste par rapport il y a abus il y a d'autres personnes à travers haut-parleurs désorienter bateau il y a aussi la babu moko alors on est à partir d'un débat esprit et puis il y a d'autres personnes au monaranga batalisa bango bazo lota tout ça et il y a des gens même un message et bazo ça mais yo mais pourquoi tu fais ça pour l'année aux autres tika batuboye or à travers haut-parleur à travers connaissance et belos ali na nengeto dotayo pour ne pas dire que je sais pas ce mais au moins na connu na au fait tu es yonde mo oyebi na boyebi ozanango voilà parce que yonde mais yonde mais pourquoi parce que nazaki liboso na faire na lecture abatu liboso ngana lecture abatu na seniti na yebité c'est ce que je faisais na seniti na yebité na zui na leki si mettons sur mais batu oyebi ko leka bango ah même on a parlé et Obama. Mais oui, même tout le monde, tout le monde, ils le savent. En fait, c'est comme si c'était moi-même. Mais alors, chaque chose, alors, papa, oui, il est toujours un peu parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se font initier, mais il y a des gens qui sont initiés. Botama bongo. Donc, Moussoussou, il s'est fait initier. Moussoussou, pour agender Koluka. Voilà. Moussoussou. Effectivement. Parce que le bébé, parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire que c'est des personnes, même à ta côté, il y a obédience, mais tant qu'on a des baïbis qui ont déjà destiné pour naïe. C'est déjà musika makasi, c'est-à-dire que c'est où tout mingité, mais il y a déjà donc parce que ils ont déjà bon à botama bongo. Il y a de ces gens-là maintenant et ils doivent se faire initier. Il ne faut pas passer dans ma belé pour que koyeba. Il y a un batum subalo, il y a un balobara que parmi les 4 écoles, ils ont un maître. Moi na mususu yozo mona que moi na maza mukolo na yo. Donc il y a des familles, bozo mona mutu leki mazale ki taza mukolo na bino. Bon mona leki yene mutu tam so charge. To payer ne mutu ça comporter. C'est parce que esprit naïe et de physiquement bozo comme mona bon bien physiquement mais l'esprit a très élevé. Papa Moukendi trop jeune mais comment il encadre les gens bien par rapport à c'est pas non, vous voyez c'est ça c'est physique mais c'est l'esprit. L'esprit Zaramokolo.
Vous voyez, vous pouvez voir un jeune, mais oh, donc voilà. Alors, on a quand même un peu parenthèse. Alors là, et comme un moment, et puis, témoignage, et ça, impact, réalisation, vraiment, mais merci. Et parce que ce n'est pas nous, et ça, Nzambe. Ancêtre, alors, c'est-à-dire, on a perle, et puis, yo, et ces enfants-là, par exemple, oh. Ah, oh, motune ezalaki banana ba utaka wapi. Voilà. Ozanga mabota, akekoluka mabota. Sikoto mtunaki mutuna bana wana ba utaka wapi. Voilà. Baza bano kuna oya misala mabe. Eza bana wana tukolobate misala mabe, mais ezali monde spirituel des amis. Misala mabe ba boti na bango. Voilà, naba donc kozanga koyeba. C'est-à-dire que nabato yo bazwa ba visite. C'est-à-dire il y a des femmes oyo à mon abimana mobali. Donc à 99%, il faut au bota. Donc donc c'est-à-dire aux bana au bota. Parce que bana wana bazara côté ya mai, bazana mai. Et ne bana msuba ya ba famille msuba mutu msuba boti mwana ba benge mwana mai, oboka ka mwana mai. Msuba bota mi boy akufi. C'est parce que parents na a sepelité à réclamer. Oyo tam msuba bisika bokende ko luka mabota. Bazoki ba pesi bien mususu ko parent na été à sepelité à réclamer a zongi oh babota ki mwana mai ou bien mwana ngwa bota ki ba akomosa sabino ba dépense belé titi boki ko zongi ça ou bien singa faut bokende opesa ba offrande na ba mai bo mona ndenge na ba tradition na biso et c'est pas ça ka peut-être que donc ndé oso mona isa na ba mbebe za ba mbeba oyo ou bokometa ki osale oyeba kité. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que d'une manière d'abord naturelle, physique, mobile est attiré par la femme. Pourquoi tu es attiré par la femme? Parce que ça a maïndé ben d'arabiso. Na repé ça on a nenga lycée codé ba mikolo ba comprendre. Boromo na auto benga par exemple escargot topé mbembe afin d'ara place ça humide. Donc bomo na rasaka akota na kati. Yeli na place humidité. Ce que vous comprenez que nous donc biso ba papa ou bien quand ça a attiré pourquoi? Parce que ndenge nzamba ça l'appareil na biso et ngeza la esika humidité. Vous comprendre. Alors esika humidité c'est les esika pe mai ezali. Alors, tant que sémence, parce que si on a des sémence, tant que on a sémence, et qu'est-ce qui va se faire? Sémence, on a pour moi, on a bota, on a collé à maille, moi, on a katia maille, maman de film barabon, on a maille, moi, on a maille. Donc, vos sémences, bah, sémence, n'a vu ce qui est na maille. Donc, en fait, juste par rapport à la science, je vais vous expliquer, donc, c'est-à-dire la science, il y a dans le barak, religion, en fait, n'a pas pour tout le monde. Mais je vous dis, la religion, parce que la religion, c'est retourner mon question, pasteur, pourquoi on a retourné le morobo et son golo, oh, on a commis un mécanisme tout ça. Oh, mais non, bako sabinote, spiritualité, n'y a pas explication scientifique, kolanda yangote. Donc, spiritualité, n'y a il faut, en fait, il y a un onango. Scientifique. Il met un monde de pas nabisoté. D'autres personnes quand ils sont venus, quand ils se sont fait initier chez nos ancêtres, bazo explication nuance scientifique. Il y a un bango bazo ko créer. Biso siko to tikali kaka na ba livre. To tikali na mabonde li. Il y a un tozo sale loko te. Ozomona ko banana ba te iti na bato baza kolanda bango et loko zo créer mesate, loko zo sale mesate. Donc, na école qui monte, voilà. Effectivement, parce que mission il faut y il faut il faut être la place qu'il faut, à l'air qu'il faut, pour que on soit bien. Pour réaliser l'objectif. Effectivement, il y a d'autres personnes qui ont souffrir. Il y a des gens qui ont famille na bango. Il y a des conditions à souffrir. Il souffrir parce qu'il y a une personne, il y a un moment de comment à contacter tout solo qui n'a tout ça, toujours dans le solo et azan est l'homme zoluka or que y a une débat qui l'envoyé. Oh oui, il y a ce qu'on a tel et puis est-ce que tous les deux côtés na côté à maman na bango, parce qu'on a ébissé na côté tala na moni boy na côté à maman na bango. Ça dit que c'est lui. Mais ami ébité. Ami ébakité. Et là maintenant à comprendre. Et Marambou sur les Canara, tout ça dans la famille, tout ça, il faut y participer pour les bien. Au ce moment,
Donc, il y a des cas là, marambona mingi. Et du coup, nous avons une wana. Alors, donc ça fait que vous devez comprendre que cette réalité-là, alors, mutu oyo boso la mingi na téléphone, et comment on me mona manini, tout ça, donc robota, ndeko mobile, topé moi si, oh, ça la rabat, au monaka, femme topé mari de nuit, donc à 99%, vous avez un bana spirituel, vous allez kobota. Ou ils allez en retour, pour tirer you, ma charge. Vous comprenez? Et ça aussi, c'est une énergie, parce qu'il faut aussi c'est une énergie. Et ça aussi, c'est une énergie. Alors, psycho, il y a d'autres enfants pour comprendre que Baba Namsouba est rabondé, ou Msouba Roya, Bozomona qui m'a assez dérouté, ou bien ça la Sony ya famille. Peut-être Bolukaki. Donc il y a ces cas-là. Alors, comme maintenant on avance, Batumsousu, au moment que parce que c'est pas Mibal Msousu Batumsouba Salama Namokili, Batumio sauté Baobala. Moi, si nous sauté dans mon kilo robala, mon bal est peigné sauté dans mon kilo robala. Wana ndese bongi samandengwana. Misusu baya bongo. Ozomona. Nous sauté robala. Ça veut dire que akoki ko sala nyonso. Azwali balate. Akoki peut ako forcer p parce que les alaba te à forcer p, à forcer même et simbi pété. Tu vois? Nous sommes pas ni kozanga lolengi non les kama pesa liko lokuta na mutande ngwana kokuta na ouais moi si ouais singa balate mobala salate mais yo ki okutani na ye yo ki okutani na ye so oza force spiritualité c'est compliqué parce que énergie force wana ba ndobundisa yo mobali. Donc il y a des gens, il y a des ça na bato o que akutana na molonga ni partenaire moko boy donc tout na ye comme ils ont beba. Tout na yo za ko beba ko tena mobali moko boto ko tena moi si vous avez qui bien mais maramto za ko beba c'est parce que la personne yo ko tena ye faut pas baler il faut pas à la bongo ou soit peut que bana bazo yate vous comprenez. Or par rapport soit il y a eza ba marambo na esprit wana ba msuba koma na ba niveau que esprit wana to peut demander comme na niveau que so benga na même ibali. Donc mobali pena comme na point pour bala yeboye mais mbala ça nini accueilli. Vous comprenez. Donc il y a de ces cas là aussi il y a tumsuba tombara pena baka que il y a mutumoro il y a sorcellerie aussi na ndenge ka ya sorcellerie pe mutazo sala aye la kaine longi mususu. Vous comprenez. Alors un secret n'a révélé grâce na yo papa Willy na ba téléspectateur bazo talabiso. Pour ils ont réservé dans l'école qui monte ce qui na moto nyonso pour na koyeba genre ya moto pour écouter na d'une manière simple ce qui koyeba tango okuter na moto la première fois oyo ou bien moto bozane la première fois au passer la na acte tala butu wana ndoto ni nyolota moi si to mobali butu wana tala ndoto kolota. Il y a des gens après bongo musale et beba. Il y a des gens après bongo content nazaki nango beba. Il y a des gens après wana talaka butu wana. Kututo kende kututo pona mema kututo ola mukana tongo qu'est-ce que tu vas voir. Mais na butu wana pour le comprendre. C'est simple. Donc royeba ke nazaki na nani. Prie, oh, salut, ou tu vas prier, ou tu t'es, ou tu nini t'es. Vous comprenez? Donc, il y a baba porte wana, oyoke, et sali que, oh, sali ko ruiner batou et belé. Ba réalité wana, oh, sali ko ruiner batou, mutazo quand ça qui, donc, namboka, donc, ça ne marche pas. Donc zeli kama mboka te. Mboka te yo moko. Loboko na yo ozo yango se masturba nango. Osala yango mingi. Mboka te yo moko zo mingi. Yo moko bitambola okokutana na mwasi oyo ya makambo mabe ezala kati na ye. Okokutana na mwasi oyo ya makambo mabe. Et aux écoles qui montent to ebi na tradition te oyebi nde lolenge nini te ya ko se protéger pour na temps temps ozali ko sala net acte ya bongo. Et puis nazolo ba bino bandeko bozo Holanda émission oyo bozo na makamba kitoko oyo mabomba mi oyo esika moko ezalaka te kana o parler
na émission qui muntu boya ebele na école bokoyeba ozanani okoyeba ndenga kotambola okoyeba oyo ebongisama mpona yo ndeko mokondi kobana no tongi totuna ndenge mutu akoko se prévenir oyo nanu ekomela ete ou bien oyo esi ekomeli. Alors pour na moto oyo esi ekomeli ah papa Willy na ebisio ezalaka facilité hein pour na bato esi ekomeli bango parce que moi je vis na mona bakonzi na mona bato que na mona bato mutu azana nyonso mais il est venu me voir pour na likambo o toujours loba o kaka ya mwasa butu na mobala butu. Mais oui parce que et comme sur na point moko boy tu na ozoko ko sepela tena partenaire na yo ah na ngai na tuna motuna mais parce que au fait tel côté on est à dire ouais juste les sengoté na et j'ai vu ces gens là comment marcher de gauche à droite et ne pas trouver des solutions. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, déjà, dans le conseil, on a repéré Sabatou. Bandeko Nabiso d'abord, il y a Bassi. Nazali kopé sa bandeko Nabiso. Baye bandengi, balaka malamu. Mutu mususu no dengo lateli. Oyebite azanani. Il y a tel séminaire ni bandeli. Tout le monde, tout ça. Donc, quand c'était pour ce monde, on a mutu boye tout ça, oyebite. Il y a mutu mususu tam so azala a moko azala mokili. Moko azala sous la mokilité. Et tout ça na bango. Mais azapene la teli wana oyo ego beta makanisi mabe. Voilà. Yo par exemple ndeko mobali omonié bilula lo sepeli na ye bokei na mniwana. Oyebi pété na butu fallait pété atal otali oyebi pété. Mais ngane no va bongo pas comme mona. Bokabona na bino pe. Il y a d'autres personnes au monde bakabona mais à l'autre ex na étant nani mari de notre femme de nous yakana ezalaka ex na ye. Ezola te longia kala. Il y a d'autres personnes, excusez-moi, il y a d'autres personnes, na bureau, pena bozo bisao. Donc il y a comme une pointe, bon, t'as la degré comme les. Alors bien zo mona na ya ba PD. Oh. Alors mona ti makambo ba oyo ya ba PD ba. Mona makambo. Muta yebisinga bi papa mukendi ngana comme mona ndesko yo. Donc femme de nuit ya lesbienne. Donc naza moisi. Donc, mibali. Donc, il y a combien de degrés? Donc, ça va révélation. Hein? Mais je vous dis, c'est des choses... L'église va le barater. Hein? L'église, jamais, bah, sabino que moi, si à Boutou, mobala Boutou, bah, comme moi, si, bah, comme à Osangana, moi, si, le colaye, il y a des gens, Papa Willy, numéro na européen, ça, il y a des gens, bah, ils nous donnent la face à la télé. Il y a de ces gens qui commencent à niveau wana. Ouais, comme il est kama. Tu vois? Dans un monde, vraiment, il y a mobali mamoni qui a zana mobali mususu. Dans un monde. Donc, il y a de ces, il y a la réalité wana que bisumoko que c'est par manque de connaissance. Dans un monde, par manque de tradition. En fait, bonzambe, aux gens qui ont bonzambe. Ils allaient côté comme même sabiso na mambo oyo ils allaient des côtés. Donc na misu na biso to protéger misu na biso. Un homme spirituel les allaient moto oyo a protéger misu na ye, a protéger matoi na ye, a protéger zolo na ye, a protéger monoko na ye. Na lingi wana lokola défenseur ya pouvoir traditionnel chercheur olimbo la bien po ba o la biso ba sembola malamu. C'est-à-dire que Aponara Maramoni ne sengeli ayoka. C'est-à-dire Aponaka Maramoni ne sengeli salanini Atala. Moi, il y a des gens toujours appelés critiques, non? Ou bien ils ont battu sur mon arabango, bateau bazaranet qui connaît tout. Quand ils viennent, Nathalie ça même bateau. Je peux te Nathalie Boye. Le roi Yoyebi Mingi. Narotala yo. 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est un papa mukendi. Muto arolukanga les sous. Nakotika yo parce que bitu neza nga yonde folo ba yonde muto yebi il faut sembola même makanisi ye. Na moi moto moko moi si o ayebi nzambe o asambelaka. Mais toujours ba film oyebi yango na sa publicité ba film yango te ya ba paya. Oyo kaka makama moi si ba bimaki basali mais tango azana ngo wana
Na moni quoi moi ça butu mobala butu pe ba kotaka. Papa Willy et là on a peut-être que choqué bato belé. 80% ya basi union so bakenda l'église. 80% ya basi bakenda l'église. Bazana ba réalité to zolo banayo. Batala ba film wana. Batala ba film mais à part ça bazana makambo oyo, bazana ba mari de nuit. Bato combien de personnes bazala déçues à penser à kanisi kena ki ne kolinga mo sin église pour na so yini mais aki ko comprendre que a se trompa ki. Et 80% bakenda l'église parce que bazana ba problème oyo, bazana déranger na ba cas oyo. Ce n'est pas ce qui n'est ni mais bazo ya par rapport à l'église, bazo ya pas passion parce que bazana déranger na ba cas oyo. Et la plupart ce sont les belles femmes. Le belle femme, basi qui toko mingi bomonaka, la plupart de belles femmes, elles souffrent en silence. Ya na ko ba tu dika mo tuna pasenga funa tuna mituna po ba imboka ba comprendre malam. Ouais papa, il pardonne si ça bomba motuna oh tout ça si ça moi ici kana. Bon ça la même conseil la plupart basi bilongi tamsu ya kitoko makasi tende bazo bala mingi. Ouais bilongi kitoko te wana. Pour ne dire que moi ça ma base à la rater mais en fait na ndenge ça mokili c'est-à-dire que hôtel pena moi si oyo na moi si oyo na ndenge vraiment ya finesse obi pena que te o pena nsambe lisu ne côté o pena neti ah ça qui on a fait na tazwa ki tabi boye ba ça ki boye hôtel taille na yo lobi que donc donc c'est à dire que eza ni donc oh mais qui volonté en ça perfection donc il faut balola ta 4 fois ta laie. Tu vois? Et vous regardez, voyez-vous la plupart de ces femmes-là. À balaté. Dans balaté. Ou bien, à aventurier. Ah, bah, on ça ça y est. Donc, moutou ya bien, tam so ya au mona bien té. Osomona. Kakaba. De au mona botam sou. Donc, au fait, ou bien à cause de moutou bien, li kambo moko beko ya. Et kaboli ba. Les gens souffrent de cette réalité. Les gens souffrent de ça. N'en parlons pas, bande komibali, n'en parlons pas. Nathalie, c'est que même réalité oyo. Que c'est dire que donc moi ils ont bande comme ça mais c'est papa mokendi. Donc ceux qui ont boutou etani. D'autant par de boutou tango zokoma. Ah, boutou ouais. Boutou zokoma. À cause de la fête qui toko. Mes partenaires naïe, donc mon soutien na partenaire naïe car elongika ya mawa mawa. Marola mkabe kuna azobeta ba match be la zo premier bi, deuxième bi, troisième bi. C'est-à-dire zo ganga ba wo. Le quoi match à Barça. Le quoi la match à Barça donc Barça lungwe ko tout. Donc c'est pas vraiment kuna azo éliminer Barça. Ba ko éliminer Barça. A éliminer une équipe à munene. Mais Nabo Motoboy Abimine Barça Poli Mawa. Donc tout ça pourquoi? Parce que bateau oyo bazali na banini wana. Alors pour nous tout qui na bateau bazana je peux dire il y a donc ce n'est que les cambo il y a molimo soukara toujours kara. Il faut pour trouver des solutions, il faut trouver des solutions dans molimo. Na yebisa qui toujours bateau l'autre fois na lobaki que moto azanga raté moto na mokili moto azanga raté avocat kozanga avocat ou bien taki na kaya likambo yebi na rozata na moto boy na kobenga justice avocat mutazanga conseil kozanga conseil juridique te kozanga médecin na yote kozanga technicien na yote za lokwa neto zana ba mituka kozanga mécanicien na ngai oye ayebi ke mutu kozanga nini boy tozanga mécanicien te kozanga ka guide spirituel te très important très important. Pour ce qui est le problème de la spiritualité, Papa Willy, il y a les kama, il y a des gens oyo. Moi je parle avec des gens à dépenser bambongo na bambongo na bambongo. Ma solution. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
Je vous ai parlé l'autre fois, on a CPL qui n'a pas de béninois, à part ça, papa Chama Mbote na papa Koko Kolfungula, Mbote na de coming na Gabon, bah CPL qui, quand j'ai parlé, na nini na l'accès qui même eloko wana, oh yo ba pasteur, bah ça là ba wendarango ba pasteur, pour ba pasteur ba comme en onction, pour ba pasteur comme en mona makambo, na la qui c'est qui original na, na la qui yo lycée qui wana na la qui yo na matière isa le maka, et les juifs bandeko ba gang ba lobaka Israël ba kenda kolukango na Israël, boye ba ke ba zorango awa na Afrique équatoriale. Mabele na biso bakoma kutuna ko zongo ko luka même ko kende ko tia nous les détenteurs ya tradition les spirituels toyebi makambo wana na ça ko révéler grâce na yo papa lui qui battu ba ko comprendre ba ko sabi et le rona ba wondera ba zo lo bakini ya David original ya biso ezali c'est qui c'est congolais en fait plante nango soki atali kasaka ya pamba kaka papa Willy na pesi yo boye banchora famille na yo hormone bango parce que déjà ça dit au fond mimi au comme mona marambutu au ganga alors badateur la tradition le rôle la batu bazé au fingo bien batu bazo mona mamboto so neni to bene na bisoti ba bene na bango basala bango ya robomba bazo tala bino mais botiki batu na pasi batu ba nyoko non mais comment les gens bazo na pasi te botala non banvu les ali ko beta est-ce que on peut pas comprendre mokili le Congo to le monde le Congo ils ali na ba esprit o e géraka Congo ba génie ya Congo ba esprit o e dirigera ngo ba ancêtre est-ce que vous allez comprendre te banvu là ils ali ko beta mikolo oyo vous allez comment on a tendance à dégueuler vous allez au Salema. C'est là à Congo central. Je lance les messages à gouverneur il y a Congo central grâce Bilolo. Est-ce que vous allez comprendre le langage vous allez au Salema dans la province na yo? Vous l'en avez appelé message. Vous la route de accident. Oh vous allez au Salema il y a trop parce que c'est là où on a Congo central bon mon arawana. Et ça me fait très mal tant on va accider Salema et je vois le gouverneur. Même le gouvernement, même l'autorité, il faut vous conseiller, conseiller. Nous, en fait, ça me fait mal. Même le ministère de la Culture, vous le donnez à qui? Vous pouvez se rendre banane et diriger. On n'a pas un problème. Je vous dis, en fait, c'est un problème. En fait, quand vous n'avez pas, quand vous avez un chabisso de côté, mais vous voulez quoi après? Vous prenez. C'est là il y a Congo central, mais on peut résoudre ça. Oh. On peut résoudre cela. Oui, vous êtes ingénieur et à la route, on résout ça comment? Comme détenteur kaka. Pour le rôle de service aussi, papa Ngélé, ça service aussi une nayo papa Willy. Le rôle de bras moqué. Au moni et si quand sont là. Topé et si que koufeli mutu. Boka moté ceux qui lobby ou bien après lobby, bon moni mutu soit koufeli sikawana. Tant on sait là comme sika oyo bato bazali ko kufa obe mutu akufi botiki kaka bongo bino bomoni kaka ke accident bo même na bino kaka bongo pas moité et ko continuer bongo plus bazo koma 2 plus bazo koma 3 plus bazo koma 4 ba dégâts banaka ko salema kaka il faut que le cas 4 hémorragie wana parce qu'il faut bandoya ko visiter sika acte na bango événement na bango les kana quand ils vont commencer à venir ba on appelle ah bino peneni ba ko ça il faut faire des esprit faible et chauffeur rosala et rokende et quand eux aussi vont voir ça spirituellement ba rokende et aussi vont faire de même pareil ceux qui ba yé bando sala de même pareil bando sala de même pareil bando sala de même pareil et chaque endroit où bato na bazali ko kufa ba esprit les autres alana et bana toujours ko causer ba dégâts à un certain moment. Balamboka la télé c'est le temps bolandi boyoki oya yoki abete la moto du solo alors que émission qui muntu ezali la télévision les fondations kaza ko sponsoriser fondation azako sponsoriser émission yo école qui muntu pezali comme ça boyoka makambo po esengeli moto ayeba azanani. Non, ça, moi, parenthèse, dans sa publicité, parce que l'école est une école à Boyebi. Mais moto moko aloba moto famille yeba. Mais moto ada lobby, mais na ki mutu bazo loba bazo sosolisa mutu koleka. Omi yeba ngaza nanga maso na kensa ki na koma pecherte. Ngai nazaka menisier na okene comme journaliste était. Ya to komona moto mususu akesa lelo ko mususu eko simbate. Na lisolo to uti kolanda
détenteur et à pouvoir traditionnel ndekokation mokendi à sosoli sibiso kokeba pona femme na mari de nuit makama bato mosusu ake komi lukela makambo ye moko mosusu abotama ndenge wana pe alakisi esike utaka ndenge nini ya komi kebisa mais matière eza monene soki totikeli etango en tout cas à 6 mois télévision au kangamate le quoi la télévision c'est le temps merci na bayo bolandi bolandaka toujours na ngonga oyo na chaîne oyo ndeko mukendi pe botala la télévision na nini numéro na biso mituna sokezali botuna na 090 14 22 142 bokozwa biano merci nambara mususu.